ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Zuwa te poto leki bino na musala tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésite te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo. Tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand nenge bozomona kabanzungu. Ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiando qui TV identité ya Bundes onde konabino mama abino aela kabino kaka masolo ya solo biso tobetaka aubergine te na hebisa kabino mama Irène Masiando qui asela ka proverbe 19:20 pusunga yo nanga na suite ya vie. Bamure zinzamba lola apambola bino lisolo ekuta bino na santé kitoko partout bozali bandeko nyonso bosabona na kati ya site onzamba lola abomba bino apesa bino vie santé na mabota na bino important ezali boso bomo ya seko. Merci na bandeko nyonso bandaka biso partout ndenge nazolo bandeko bo sabona awa bo partage kama solo ndeko zolanda mama Irani mbala liboso nano sabona te sabone okozala jamais desi biso to finga raté to beta kama sola solo to beta ka aubergine te nazo ebisa bandeko bazolanda nga réseaux sociaux eza malamu réseaux sociaux eza kitoko nazo yoka pasi bandeko nanga komona batu ko finga na réseaux sociaux batu ko kende na bango ki ozongi makambo be nazo kamawa po banda to kota ki janvier au 2025 tozana basangwa kitoko te baliwa ezali ebele batming ba perdre ba mama na bango ba papa na bango ba ya na bango to perdre na baninga to yeba na poto tozo kunda na poto ezo sala biso pasi yango bandeko bolandaka mama Irani bolongwa vraiment na distraction di kamna suzana tango nango ezo sala mawa na communauté ko mona mboka ezana ba problème mboka ezana pasi bitumba ezo silate mais na réseaux sociaux basi mikolo bazo finga na mibali mikolo bazo finga na ezozala vraiment mawa mingi pona communauté na biso komona bandeko ko finga na boy moi si soko leki 30 ans en tout cas oza susumwa na mokite nazo kosa yote po moi na 22 ans soki libale ye bako libérer akende libala moi c'est à 30 ans aza mama ya mokolo mais nazo kamwa biso na communauté basa 30 ans bazo mwana nanu bana mike bazo finga na nanu baolakisa na banzoto nzamba lola asunga communauté parce que mboka na biso eza na ba problème ou ezali sérieux nzamba pambola bino partager lisolo s'abonner na Irène Masiando ki TV nga na yaka boye lisolo na eko beta bino ezali lisolo moko ya pasi ndeko moko ya mwasi abing mama Irène na mboka ya France bandeko ya France nzamba pambola bino na mboka ya Bea Zakari Tolomba mwasi kitoko peta imami la plus belle nzamba sala bino bolamu na mboka ya Jolie Musunga et de longues jambes bandeko ya France bobengaka mama Irène Masiando ki mingi bopesaka masolo kola sala bino bolamu masolo na bino ezalaka ba témoignage ezalaka masolo ya ndenge na ndenge ezosunga vraiment communauté na c'est la proverbe 19:20 po sunga yo nanga la suite ya vie ndeko moi c'est mère
na kufela mobali awa na France mobali nanga otokokisa inane na samabele le 4 janvier akufaka 2024 nde tokomi na 4 janvier utso de kapso 2025 papa sali inane na samabele mais banda mobali nanga kufa eloko esalinga bien mama Irene ba famille bazali kobenganga suti basundula kinga na bana mama Irene réputation nanga ebebaki nazalaki vraiment na passe na motema mobalo na lingaki mingi toswanaki te to divorcaki te tozalaki ndako moko pe na belisi ete akende hôpital mobali nanga lala kaka boye na sapongi alamuka te akufa mama Irani mobali nanga baboti bango kaka mibale pa ya mama na bango mais pa ya papa na bango baza 8 mais mama na bango azalaki mwasi ya mibale abota bango kaka mibale mobali nanga na petite sœur ne oyo alanda ye nzambe asala petite sœur grâce petite sœur akendaka ba Dubai akendaka ba mboka ebele aza vraiment na vie kitoko na Congo parce que mobali ya petite sœur na biso aza na mbongo donc semeki nanga zo mobali moko ya mbongo na Congo Kinshasa ba vivra vraiment très bien mama Irene ezaka ne coulé na kenda Kinshasa niveau ba yambela nga couple wana en tout cas baza vraiment couple moko bien ane coulé loko na 2023 nga na zaka na Kinshasa même 2023 mobali nanga pa zaka na Kinshasa vraiment belle sœur nanga le kambali nanga zo libala moko bien akoma vraiment kusunga famille mama Irene pomni na ekobeta lisolo po bande ko balanda mobali nanga kenda musala nde to zaka na poto bimioke musala muso kenda musala zo zonga to so na eloko nyongo esali na kati ya lisu babite nyama moko mutu aswinga na lisu bamurene bamurezi bolanda ezalaka kota ba fête ya bonne année pour mobali nanga kufaka le 4 janvier 2024 déjà kota ba bonne année ya 2023 poto kota sko 2024 donc akufa le 4 janvier et le kwana eswaye na misu ezalaka le 29 décembre 2023 nde le kwana eswaka mobali nanga na lisu abi eloko ni esio na be eloko mo eswinga na lisu na comprendre te mais na ba fête oyo lundi dans mekana so ba osana ki pas dorter pona ki kotalisa liso on peut osala nga mukosa makasi abi et ce que bandam konya be so kinga banda lobi nga na tsango kate na monyo nkale la ba parami ba nipe ko vimba lelo ba murena ba murezi bolanda lisolo abina ngana zeki kosola na petit sœur na téléphone petit sœur le kino azana Kinshasa na abina moi ki lu moi kotinga na lisu piu esalinga lokwa nyama moka tushenga ndatikinga microbe o esalinga rouge boy mama Irene eleki na onde zaka nyama suyo na lisu muke eza gravité mama Irene lobi na ngwe landili sombale vimbi mama Irene tozaki sira ba fiti pour mbala kufanga le 4 janvier mama Irene lobi na ngoli su vimbi mbala kokate mama Irene na bunda kokate les premiers bikandenge za le deux mbala kendo hôpital batali babino ezaka microbe nyama moka tek ba pesi mo pomade mo apakola mobali azonga mobali apakol pomade wa le 2 le 3 potola na butola moka le 4 mobali la moka te mobali akufanga na sapongi tanga kufu mama lisu wana evimbi ekangami na police tang ba na ndako ba bisamba tuni boso ke lumine vimbi pona nini nzamba za bolingwa kenda ko hôpital le 2 nde baba ke nyama tutie na lisu ba pomade ande ko pakola ezawana mondela verifiaka ezali vraiment mobali nanga utaki hôpital le 2 ba murena murezi bo partager lisolo eza mula ete nzamba la pambola bino mama Irene famille mobali nanga tang ba mona ba photo ya mobali nanga tang ba kundaka ye ebota rando pona bango nde mobali akufinge longi vimba lisu vimbi boko na betaki mobali na sapongi toto bundaki na bambaki eloko mama Irene ba interpréter lisolo ke nga na boma mobali mama Irene réputation nanga ebebaki na boma mobali awa na France atikanga na bana misato mama Irene nzamba lola za bolingo ekomi na mois d'avril tant mobali nanga kufi tokomi na mois d'avril so kwa 4 mois papa na samabele famille mobali nanga eningani parce que bango bakende kosaka bakozwe eloko mobali nanga tikite lokwa na longoli bango likunzi na bango ya famille mobali nanga bazaka mibaye na leki na ye na bomi mobali na bambaki eloko na sapongi mbala kokolala kufelongi vimba bongo te mama témoin nanga nani soki mindele te même batamangala mboka na biso basikali komona papa ne longi vimba te poto kuta na rapi pamba te na poto mama Irene wa kokotela nga kaka nzambe mutu pe wana bomi soit disant akufi alobaka te mama Irene soki ezaki mobali nanga kendaki le 2 pas dorter poni eloko ani soki te ba pese pomadi te même mindele benga bazwa temps ya contrôler eloko wana ezaki nini mais na mundele eza clair nyama moko swaki atiki infection akendaki pas dorter rapport ezali pomade ba pesa ki tout ezali na zaki na problème te mais na famille ata na pesa explication mutakondi manga azalaki te mama Irene ezaki grave na bomi mobali famille sundula nga na bana ezo atelo kwa mobali te bakenda tomba kekunda mobali basaka baloba mabe atika mutabomi ete mama Irene tokomi na mois d'avril petit cerné a eu problème na mobali na ye problème sérieux mobali lingi su petite sœur na été mobali na bambongo nyonso bakenda ba Dubai na mwasi alingi su mwasi te azu fimo bo ya métis alingi su semeki na ngate libala ekoti mobulu mama Irene na sa mobulu libala wana makambo ebimi ebele leka mbaye nanga lobi ya se sacrifier ayebaka te bakenda kosimba kisi bazana mbongo wana
basenga bango mutu wana bimaka ezalaka mobali nanga nde batindelaka nyama wana na lisu bamourir na bamourir to banga nzambe moi so mokili eza na makambo ebele mama Irene ide te keleka mobali nanga kokoza na mbonga kisi ide te keleka mobali nanga ndenge balinganaka na mobali nanga mutakosa eloko abe mama Irene famille eninga na libale kufa mobali alobi alingi susu mwasi te soki mwasi leka mobali nanga za pembe na ye azomona batu bazobeta ye bafamille ya mobali nanga bazolanda ye yango alinga se séparer na mwasi wana po alingi susu te mwasi pa lobi ye ase sacrifier mingi apesa mwana ya na bango moko akufaka toyokaka toyebaka te kiza ye apesa na mobali nanga za être moko aza cher po na ye leki na ye ayebaka te kozala ya na ye boyebisa nga te kozala ya nanga bosalanga surprise bo blessa motema nanga na nyokwama mama makambo ebimi ebele mama Irene nde na ye kovanda na moni noko na bango mukolo abenginga patu na santa bana eloko na pamboli nzambe noko na bango avoué abibana na misat baza bana biso oza innocent tala famille na biso eza boye c'est mec na kenda ko simba kisi ye muta sacrifier mobali mama Irene na yo ki pasi na mutema na lobina beta lisule pe mama Irene eza na batun su ba baby si réputation ba koselo maka mama Irene kolela lela te bisa nzamba tala pota mutema no mama Irene na souffra na perda mobali na zala humilié na bato vanda na baomboka ma en France na zala humilié na ba famille pourtant famille ke na boyi mobali batali banda bazokwar na ba mama Irene na zaki na problème te na mobali nanga mutakotela engezala kanzambe pesa ba vivre son courage o ba interpréter que yoboma mobali bondela kanzambe ata lelote ata kala nzamba osala justice mama Irene nga mobali nange humilité mobali na akufaki le 4 janvier 2024 pardon akokisi inane na 2025 o mama Irene tomoni makambo mama Irene eloko ane kota mobali nanga le 29 décembre 2023 poto kota 2024 mbala eko kufanga le 4 mama Irene na mono ba mona kate na famille meloko na pamboli nzambe ezali témoignage vérité bimi papa noko abengi apesi conseil na zalaka bien na bana pesi ka nzamba lola merci betali solo lokolo tanga kanu bakomba batuté to bondelaka mingi pona bomenga bandeko na biso ya Kinshasa bandeko mingi ya Kinshasa bazana ba mbongo ebele ndeko nanga bokeba eza ba mbonga malamu te vie appréciée courte joie yango yo mutozo landanga bongo la motema Jésus Christ revient bientôt mutakoyo koma Satan ekoza la muto alinga ko mingi mama Irene modèle leke mbaye nanga na mobile nanga balinganaka impossible mais isalama atikanga maboko pamba na bana sans papa na pesi nzambe merci partager nga lisolo écoute ndeko ba kosele makambo akima pa Yesu Masia ponga natikala ekane kimelo moko Jésus Christ de Nazareth nazanga kikimia nzamba lola alobelinga justice nzambe ezali to mitungisa te nzamba sunga bandeko nyoso banda mama Irene masola mikuse na beta kango bo tongo bo partager bo s'abonner ozana témoignage ozana lisolo ko hésiter te benga biso tokobetango soko bitanga kombote tokotanga te loko ndeko azana France mais natangi kombote to batelier pona ba combat famille ezali kola mona bino s'abonner tokutani mbalasima bisous bye bye. Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba razila bilona ngate 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Muta tindi biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilo pe leki nanga butaka pe bato tinda biloko. Muto zo la forme musicien, à la forme ndase ba moko na studio, aboka ta mutu mo libangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'angola ils ont chargé les lots pour ça biloko que nous joyeux quand on ça quand tu côté de la salle ils ont chargé biloko de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il fait combien on Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur biloko là on a ça sur biloko sur sa voiture vraiment mais quel est joyeux en Angola maman. Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pedi yaka rita yaka nangole za wana Angola normalement eza na palanka bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business
bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro ya mwana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana ngola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.